concert ya Rotana, concert ya Showbiz, concert ya les grands pas on a village chez Temba. Ce que tu as comparé en Rotana, tu peux sur l'exemple il y a bicho et sur tous les plans. Est-ce que le nombre de billets vendus il y a Showbiz, c'est un nombre de billets vendus à Rotana? Non. Mais prêtre on est qui na concert en Rotana. Yo mona qui ba prêtre ba qui na ndule na biso. Biso d'excellence, ba ministre ba député ba conseiller à présidence ba yendule. Et India ouais. Tala yo kana biso na minute tout le monde la bavier. Mon na génération oyo. Toujours des 75 ti lelo na ba inosbi. Donc l'équipe goga na ba prêtre zate. L'équipe wata na ba prêtre zate. Oh le bela makambu ya ba tala. Ozo le bela makambu ya ba prêtre na bandule. Na biso tomoni ba bedashu bazo bamba kuna bazo bamba abedashu arobamba abedashu ala la rawana abedashu alamu kaka sokoli ya ye donc akitika mamu kwa koti concert donc ça les ina qui obiso tout au moni présence ya Ranson en tout cas besoin qui actualité bo tchango lisu na mesa ezaki ndenge nini yebisa biso papa na mwana ko kata loketo ko bina et salimo bilengi moko boy même na poto ba confirmer yango bandimi yango Ranson na héritier Watanabe na Showbiz ezaki ndenge nini obige maître Rotana ba système sika autotune ba sali yango sika o ba style sika o ba lobby il faut ba changer na ndule to autotune autotune ezali kasi te nga biso loba to yebi te tozo tuna radio système à caractère autotune ezali logiciel oyo et harmonisera ba voix si peut-être tu as du malaise na voix ou encore ou pour voix ça na ba caprice hein voix combien moi ba caprice au coquille ko utiliser le logiciel ou mais là au moment avec magnéto ba ça juste wana na ndule et puis voilà et là on appareil té ton instrument ben là on appareil là on instrument mais lelo ya simbi na loboko tomoni présence ya Ranson na ndenge héritier Watanabe bazo présenter album na ye mais koto pe na ngambo misusu baninga misusu côté affaire bazo zela kapo na dynastie et Simba est-ce que te ko sangana wana pe ko zala bien to mona pe na podium affaire wera na podium affaire na mito héritier pe Watanabe kende yo oyo koloba lisusu makambo yo esa makambo oyo goga lobaki ke ekozala bien qui peut intéresser les rois de la forêt pour azab mukolo comme Mikolo Ranson héritier Dio Makas est-ce que héritier okende et pas à faire ba beta dynastie pour l'unité est-ce que dynastie sili natani na okende natani nta okende ngana yebisaki bino awa tout c'est la projet na biso isala nini ici là papa Hervé place azali mukolo dynastie azalaki pe na ba projet na ye na ba programme na ye comme dynastie na nosilité tout quoi j'appelle surprise à les rois de la forêt pour les rois de la forêt aza ennemi ya banana et alimbisa banana et tout banana et tout pe ba mona ki côté pe mabe zalaki papa na biso alimbisa biso et na musika d'après bino ozaki déjà goga autotune tali goga te goga une belle voix goga sait chanter et Goga a yebi ko harmoniser voix là parce que c'est un chanteur. Il y a un truc qui est monsieur le chanteur. Mais pour ceux qui pensent que voix bien entendu, la lobby que voix bien, te bateau va monique ba na lobby bien. Goga harmonise sa voix lui-même parce qu'il sait comment tactiquer les chants. Mais pour ceux qui pensent que harmoniser la voix et correspondre à autotune, ils peuvent l'utiliser. Il n'est pas le seul à le faire. Vous comprenez, on est talibango. Biso autotune, ça ne nous engage pas. Parce qu'on est sûr de notre artiste. Azana autotune, Katina est déjà. Goga. On a le roi de la forêt. Na Goga na podium, na vandi, na tali, na raisonné. Obi ke bato azobi na menga kangi maboko siko na tali na vandi siko ko raisonné. Na zongi dans les temps jadis. Et ça là, il y a bien mon que tu n'as pas l'idée. Et tant le roi de la forêt à Kota qui a ma grande surprise, tant on a Moni Sankarae, ils a pas
pas Maître Ninja. Eh bien, le roi de la forêt Zoya. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Soussou na mikabi chose simple telengano Yesu yoni na ilek Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Deko mwasi pe ya mobali Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to seigneur Kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et aux peaux marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont qui samba. Et kota qui libinja, parce que mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bilo nini Déborah. Ma fouta Déborah, et ça mis la plante naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, kati, kata, kata, bao, 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 bao. Ma fouta Déborah, sucre ma fouta. Yaka Kosomba, lait de beauté Déborah, na rond-point Super Lemba, l'établissement Trinita, juste en diagonale, il y a station Total. Vous pouvez nous contacter sur plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB, ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Esposo mona, esposo yoka Bomade awa toza ya manikole na longa Yeyo Salam washi azane kibombi nishima Oya kanisi Singapore vraiment manye binwe Azai ya kotonda. Azana 3 chambres. Salon, cuisine, na salle de bain. Bad condition. Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie, ti na Océanie. Lamuka na pongi, tika masolo ya balabala. Maman Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et pomade awatoza, epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique epesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence, somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na basiti ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bau. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga yaga Manikole yaga Manikole na bakola Elenga Congo TV, chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo. Bonjour na binoniostu obozota la biso partout dans le monde na kati Elenga Congo TV, chaîne oyo bomesana kopesa confiance
tongo midi pourquoi toza wana pona ba actualité kolukela bino kolaksa bino vraiment réalité ya ba musicien na biso et puis makamnyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci vraiment na la finlandaise Karisha Sadik wazota la biso mama sociale na kati ya Finlande na pesio bambo théâtre na famille Sadiki Mobimba. Merci pe na Fabiola Madidi la grande Serre Mokoza en Belgique, Fabiola Madidi na PCOP, Bambo Théâtre, merci P na Junior Lange, na kati États-Unis, Balbi Junior Lange, Moutasimbi États-Unis Junior Lange na PCO, Bambo TP, merci na DJ Tobis, merci na RM Romel Mosengo Mobutu, Oyozota la Bisso, merci P na Chukuma Papa na Baby, merci na le jeune patron Dadi Lukombo na kati Lyon. Donc solingo somba bilamba na yo na niveau à Lille. Ok, quand na Google le petit boutique d'habillement et frotte à mode ressemble bilamba na yo ndenge et sengeli. Merci pena maman Fifi fondation Fifi Juna na pesi binope bambo te place bozali. Mesdames et messieurs, actualité ezali toujours kokoba se kokoba na katelenga Congo TV tolala kate toluka kaka. Après ba concert betam na semaine. Tomoni kuna fali abeti na Rotana. Samedi, tomoni dimanche Héritier Watanabe na showbiz. Tomoni sous dimanche, Kofolomide na village Chetemba. Alors yango lelo après ba concert, tozui Dadi Mola, to sa l'émission na katelenge Congo TV, poto solo lana nous li solo ya ba concert, ndenge euti koleka na semaine et puis makamisu suboye bango na kata elenge Congo TV. Bonjour Dadi Mola. Ouais, bonjour Martino, bonjour na bande koto ba otala biso. Donc nous ba jubiso lelo na Tongo. Bon, bazota la biso kwa ndenge oyo zwanga lelo na tongo disons et na reprofiter pe na pe sa mote pe na remercier les boss Stéphane Solution ngo il est papa chéri de Dar es Salaam pour tout ce qu'il fait parce que il a contribué dans Ndulo et les boss d'Adakanda il pas contribué dans Ndulo donc ba big up na bango bisika bazali les boss des boss partout cité nous le cœur des maman Marie-Paul bambo théâtre les boss bienvenue Malembe, il pas tout l'andabiso kafunfuna maboku. En tout cas, Bambo Théâtre Mukubwa Chabani, merci toujours pour la considération, merci toujours pour la beaucoup noise sur Bisoto. Donc, je dis qu'à Bisoté, baby loku la baraki au fourré au moulin, batala commence que ma cambozo kinde, ma salange Eric Pira, penalty valable. Donc, Bango bazalaki wana kakapo, ma cambo et kinde vraiment battu tout balingara di moula en tout cas de cœur. Et tout ça vraiment together. Merci donc bozali toujours bisopene lenga Congo TV toza awa pona artiste émission so to lekisaka pe to lobelaka actualité ya artiste na biso toza rapona mutute to kota kanda kunyonso kota luka pour to éclaircir bino toza partout place partout pona bino nyonso bato bakanisaka toza bwete biso kota kanda kunyonso. Alors Dadi Mola boni d'abord santé boni la team Wata boni Héritier Watanabe avant na banda ba question na ngai. Vraiment la santé qui toko déjà zo mona kenon qui toko malgré ba Congo na biso courant exactement santé vraiment qui toko la team Wata n'en parlons même pas donc yo moko te ko mona donc team Wata na utego ebisa yoki la fois passée que isa qui toko en super forme et en plus lelo en termes il y a classification so balobi kenon pour ne pas exagérer que ba classer toko à la première na minito na ndenge makambo ezopesa mana ndenge so ba classer lelo la team Wata Héritier Watanabe a rosa première pour na mission yo samboka na biso nazo ebisa yo pour donc na cadre ya succès parce que o tozo sala isa makambo les rois de la forêt banda ko sala kala ou papa chéri banda ko sala kala ou les grands mopa banda ko sala kala ou les vieux na biso papa wemba banda ko sala ou king kesera banda ko sala donc yango yonde goga atikeli terrain ndi azo sala makambo lelo. Merci donc toko tana mituna na biso awande balobi polémique et ça la moi bien mais polémique yo ndenge nini biso to lula na biso polémique mais ndenge ya bien ya ba mission na biso ya kofinga rate mais toko tanani aleki muninga to lobela nani asalibu to lobela et ça la moi genre Dadi Mola Héritier Watanabe semaine au héritier mais bitumba makasi pour un concert à Outobeta qu'on présentait disque mais qui sommes bitumba tout le monde déjà samedi fallait beta qui na Rotana dimanche tout le monde
héritier abeti na Showbiz, Kofi pe Olomide abeti pe na village Chetemba. Tolo bana nyonso wana tant pe héritier zo beta ba kulutu na ye to pe bandeko na ye bango pe bazena ba concert ezaki ndengeni. Surtout samedi ya Rotana et puis dimanche ya Showbiz. Donc $200 $100. $200 $100 même $200. Kota Fali na Rotana $200 Wata $100 na Showbiz. Bon, déjà ce Kotali déjà Bandoule ce tobito qui n'est na cadre moins polémique. Voilà. Na Bandoule déjà coup de billet espace voilà. Et cocanité. Sotali Showbiz ils ont Gaïta Kakuji. Ya maman na Gaillard. Ce que biso tobeti sans invitation. Sans invitation, à Taoza, maman héritier, la plus exemple. Son bibi. À Taoza, moi, na héritier. Au fouti billet. Et voir même la délégation dans biso outil Brazza, outil Angola, outil Belgique, outil Paris, baza na Congo. À ma grande surprise, toutes les délégations devant la porte, pendant que son baba billet. Azokota. Tigo Gaza vraiment motona tembe. Azama l'homme le plus compliqué du monde na bengakai. So tali les grands mopao coup de billet à village Chetemba. Ya ndenge moko na biso de petit concert, il y a $100 $50. Mais ce qu'on faut là. Ba tout ba préférer ba vendre dans la VIP. Donc ba sombi ba billet à $100. So que côté $50 Ozomona ki na ba mensa ya VIP et poussani côté à $50. Ce que batike likaka $50 côté à escalier. Vous comprenez? Salle pleine inondée ba split et tout ça la soudé chaleur parce que bateau concert il y a $100. Mais est-ce que vous avez biso espace? Nazo tika vous avez biso espace et kokani teta msusu ya Rotana ezaki un espace boye na prix. Mais na Rotana espace wana tout le monde qui fallait chaki $200. Sikoyo soko tali espace wana di Cap la Merveille azam mona mboka. Mais soko tali place abetaki na place biso to beti. Donc il y a place où il y a beti ko kota na Showbiz ata 5 fois. Vous comprenez? Voilà. Déjà, coup de billet à place où on a tout foutre na bango poser dans espace peut-être il y a 100 personnes. Mais oui, il a fallu. Ben oui. Showbiz, ils ont combien de personnes? Plus de 2000 places. Je comprends Showbiz, on a plus de 2000 3000 places. Mais tout ça dit plein. Les grands mots pas où? Bien combien? 10 ou $20. Il pas ça les plein. Donc $50 et puis na voilà, 50 à $20. Kokanité en plus na bisa ki mutuna mutoza na église na yi. Yo Martin tangola muka na tongo dimanche au laver. Okenda église ni. Ah, église na sambela. Est-ce que ngana église na bino? Donc mutuna muto na église na et en plus et belé babula ki goga ti. Goga déjà na minute na bisa yo numéro 1. Isa goga. Mutako sauté. Mais ce que na minito na makambo donc numéro 1 yo bien héritier na ninga koloba mama numéro 1 te po ba numéro ba dernier numéro ba yebanité ba deuxième pe ba yebanité mais na concert oyo ninge betami so ba lobi parce que donc aleki batunyo so ba beti ba concert na samedi nini na héritier aleki na bishoke est-ce que yo yakindule na kindule te Matindaki Mathieu Bonchazaki. Mathieu Bonchazaki asomba ba image. Asomba zaki kota mo pao yazaki kota. Asomba billet. Est-ce que ebi que asomba billet? Jospi, Boncha asomba billet. Va habiter caméraman habillé. Na mona qui est hein? Tuna bango ba kota inde. Ba somba billet. Mais yo pas les grands mots pao. Passage obligé pour côté normal. Voilà, mais bis ce que tu n'as pas la moins exception, c'est que tu quittes ça, journaliste, tu travailles en abino. Mais tu n'as pas avec sa force, mon goût, pas à battre que n'a pas concert na biso. Mon niveau sponsor est à Bouma Makamboa, sponsor est Bouma Mandoule Namboko. Sponsor en fait ça caché belé par artiste, mais bêtise peut-être nous les mots na rond-point il est riofélé. Si ceux qui peut-être au bête samedi, les vendredis, samedi, dimanche, au fait là, au moins que
batu ba komi siko na goût ya ba concert ya nini ya ofele trop so batu ba tie concert $20 $30 et belé bongo to kena bito to zenandule yo ofele sponsor e boma e mamuna moko il faut siko ko remonter pantoana et puis ko pesa valeur na ba concert ya ba artiste yango moniki Goga zongi mambo wana biso bandule biso to betaka tuna tuna ta tresi ngazana na pesi mbote na la mignona toke non na moi polémique mukie polémique ça la elengi na si ba te beta na bi polémique ba nyongi misupe ba sepel nango bon wana tala bisote biso musana biso concert à samedi ya Rotana ngaza ki wana na moni qualité ya maramonio sonné zalaki nazalaki wana na je crois yem ta filmer ngai bon yo muto zalaki wana faut commenter en bien na commenter on azaki wana na moni ne babongisaki ezaki $200 tout côté na tant tout monde lelo pour to ebike numéro 1 na kati oui nazali na kati o somba billet $200 ta somba billet te o kota ndeni ba silika Pas silica la biso. Bon, pour silica te poto sur la raté. Yo le bima que polémique. Bon, toi qui est qu'on a polémique. Toi qui vraiment polémique. Au côté indéni. Concert wana ya Rotana. Na bino ya showbiz. Tant le big eza salle moko bwende ozolo bela ngoza mwa muke. Nombre batona c'est normal mutufa futa mbongo wana. Le lotong to mona na RDC awa, bat ba numéro 1. Ya musique ne bat bazolo ba seno bango ndenge pe artiste azali koloba eza fali lelo tonto mona wata ozo comparer wata beti concert na showbiz fali beti na Rotana ezo sala bino ndenge ni tant comparaison ezo sala entre héritier watana comparaison coûte ezati po bayemba ndenge mokote babina ndenge mokote orchestre na bango beta ndenge mokote mutu na style na ye ngana lobela numéro 1 ya musique te po soto lobi numéro 1 ya musique et bongo babina filet to chabango wapi est-ce que bina filet beta fonduli est-ce que Fabrigas beta fonduli est-ce que Ibrator ayemba mabe to chabango place nini est-ce que vient nga Dudu Kibinda beta mabe kende dimanche na les retrouvailles on go mona makambu vient nga Dudu Kibinda salaka mais c'est juste que concert ya Rotana concert ya showbiz concert ya les grands pas on a village et Temba. Ce que tu as comparé, on a notre exemple. Il y a biso et sur tous les plans. Est-ce que le nombre de billets vendus, il y a showbiz, c'est un nombre de billets vendus à Rotana? Non. Mais prêtre ndé ba qui na concert en à Rotana. Yo mona ki ba prêtre ba qui na ndule na biso. Biso d'excellence, ba ministre ba ye, ba député ba ye, ba conseiller à présidence ba ye ndule. Et India ouais. Tala, yo kana biso na minute tout le monde la bavier. Mon na génération oyo. Tous de 75 ti lelo na ba inosbi. Nous ta leki Goga na ba prêtre azate. Ngana oyebiso. Dimola, makamni ozoloba. Makamuna loba yo oyebi mamuna loba batu ba yebi. Nteleki wata na ba prêtre azate. Oh lobela makambu ya ba tala ondo. Ozolobela makambu ya ba prêtre na bandule. Na biso. Tomoni ba bedashu bazo bamba kuna bazo bamba abedashu arubamba abedashu alala rawana abedashu alamu kaka sokoli ayi donc akitika mamu kwa koti concert non ibishoti yuso mona mutuneti son éminence maître Kazi alongwe cheye parfum bien mutukane ya cher na bambongo ne bela zalaka nango en plus une autorité ya mboka na biso aye concert uzomona batuneti ba boss Popol Mumba les boss Popol Mumba pas fouti yé donc yé moko taye na délégation ya bato ngolo ba yelo bango balala na Rotana ba kiti maman na chambre ba toi na ba Serge Mobilai top class baza awa toi na ba Emekanda Wakanda de London baza na Kingdom ba sokoli place baza ba ye ba Mandela Weston baza na Rotana asokoli ya logo Rotana aye sobe tiki Rotana aye sobe nazo bisayo ke to comparer ta moni ndule et puis na nenga mabete peut-être du Cap abeta kalata ba inane na Congo yango moni ki abatu ba bon to kindi na tout à la par curiosité mais biso eza bongo bebo mesano kito beta kana Congo batu po ba ya ezake no bato ba mesana na Goga no ibisa yo oh mutulete mettre bienvenue face aux procédures hein
maître système sika autotune basali yango sika oyo ba style sika oyo balobi il faut ba changer na ndule autotune autotune ezani kasi te nga biso loko toyebi te tozotuna radio système akala te autotune ezali logiciel oyo et harmonisera ba voix. Si peut-être tu as de malaise dans la voix ou encore pour voix ça n'a pas caprice hein voix combien moi caprice au coquille que utiliser le logiciel ou on est là au moment où on est magnéto bah ça juste on a dans les puis voilà et un appareil ton instrument bah un appareil un instrument c'est juste un petit appareil il y a lobby arzouen na style ou on a si combien nous condamner car artiste non moi je ne condamne pas l'artiste yo poser la question comment est-ce qu'on a condamné artiste autotune existe na mon nango pas vie Koffi Olomide azala nango papa Hervé minzembo tukambwa moko papa Hervé asala boy fait rigola et donc utiliser pour autotune voilà c'est juste un logiciel qui existe artiste alobaki autotune bomona yonde tenga isalangelo mokote ngana omona nanga ilo mokote ezaki non ye amoni peut-être que yenda nango sika c'est l'artiste ça n'engage que lui donc moi c'est il y a nango sika d'après Bino Ozaki déjà Goga autotune tali Goga Goga a une belle voix Goga sait chanter et Goga a yebi ko harmoniser voix nae parce que c'est un chanteur yango to benga ki monsieur les chanteurs mais pour ceux qui pensent que voix bien tende na lobi te que voix bien te bato ba moni ki ba na lobi bien Goga harmonise sa voix lui-même parce qu'il sait comment tactiquer les chants. Mais pour ceux qui pensent que harmoniser la voix et correspondre à autotune, ils peuvent l'utiliser. Il n'est pas le seul à le faire. Vous comprenez? On est talibango. Mais autotune, ça ne nous engage pas. Parce qu'on est sûr de notre artiste. Azana autotune, Katina déjà. Goga donc. Voilà. Hello, moi, c'est qui Singobi. Avec choix outika likolo c'est logique akenda be bandula bato mais samedi beta maki panayi akotimba mo là sokolika che parfum là tibilamba ne ya cher che mongone belé akiti akotika mala moko wana ti eza ndende tout ça biso to likolo so to bimika to kitia to komina site merci faites moko eza awana si to dini maman mala moko tika parfum ka pe to laver to kotiti merci voilà donc voilà to tellement polémique polémique peut ça la moi bien to suki ça na banduli tout et beti na weekend oyo ils na concert moko te lekinduli na biso shobe tala yaka na shobe attaque to na ba jour ouvrable parking ezala bongo te tala ka shobe donc du début à la fin kuna plein ya kusakana te batu siko bakomi siko ko parquer côté ani na itexa tala kende ko soit Blanchard Mosaka kende ko soit Roger Ngandu kende ko soit Sankara de Kunta tuna bango baribiso merci donc to retourna bango pour ça la bien alors lelo mi ange mi dembo ebimi mais ebima mais chanson mon qu'on des autres dominé l'album ya batu nyonso a fly na ebité message no repesa ah na voté ko répondre na banini voilà ce sont des polémiques où ils en ont stérile il faut comprendre ils en ont stérile donc la piscine en beauté na Galiano Ngoma Joker mon petit depuis la France donc Bogos Mobu na piscine bamboté place azali et na robosa na pété ko pesa mboté na mon papa AG Fanfalonga bisika peyaza donc bambote ya trop nako yebisa elo moko que nga nazo valoriser revaloriser ndule na bisoti lobi ndule na biso leki bandule tout parce que naza habilité à kulubango na ya olobate ke ndula fallait leki ndule na biso to ndula les grands mopa leki ndule na biso te en aucun jour na otikala kulubango donc si peut-être l'artiste fallait poupa trouve que nzembo na ya fly leki ba nzembo ya bato là ça n'engage que lui bato o baza ba adepte na ye bato baza ba fanatique na ye bango pe ba kondima fly leki mais mutu aza fanatique ya toto ya timba za adepte ya toto ya timbe andima propos na ndeni ezali polémique moko loyal l'artiste a lancé défi na ye quitte à nous maintenant ko boya to ya kondimango. Merci. Ouéranson, les rois de la forêt. Je crois que le qui ont Awa, Igwe, Ouéranson, les rois de la forêt. Par lui, Kalaté, Zénith de Paris. Bah, Zénith, c'est les Kébélé. Le lo, héritier Watanabe, est-ce que c'est qui surprise ou bien Boyo Kanaki? Pour tout cela qui ont Awa, pour pesa Ouéranson invitation, pour le bas quitter, pour la paix surprise et ça l'ira bien.
Donc ça les inaki obiso tout moni présence ya Weranson. En tout cas besoin qui actualité bo tchango lisu na mesa. Ezaki ndenge nini yebisa biso papa na mwana ko kata loquette ko bina et salimo bilengi moko boy même na poto ba confirmer yango bandimi yango Weranson na héritier Watanabe na showbiz. Ezaki ndenge nini. Obi keto na mona le roi de la forêt na guga na podium na vandi na tali na raisonner obi ke bato azobi na menga kangi maboko siko na tali na bandi siko ko raisonner na zongi dans les temps jadis et ça là nga bien moko tu n'as pas l'idée étant le roi de la forêt à kota qui a ma grande surprise ton moni sankarae isa pas maître ninja bien le roi de la forêt azoya na yo benga docteur lobi a via linga ça la bino surprise vie pas ekokota tu yambani pe na vie vieille afandi par là qu'est-ce que je voulais te dire na bisa kiyo awa j'étais sage surprise ya mukolo ça la bien mon iso to yek bon le roi de la forêt yakandule biso to yebiki le roi de la forêt akoyandule et ba proche ba yebiki akoyandule ba proche wana pe bana ba proche na bango bana ba proche na bango izala susu elo moko elengité elo mobo yebi ke no avia oya na yoapi ndule mais il y a des choses oyo inattendues boyebi na binoté bo va na bino bomonika porte fongo minenge vie waze kwa loba le roi de la forêt ça nini à côté et ça il m'a bien apporté encore c'est bon dessus quoi ça là na nini na sima wana donc papi kakol na sima via pesi wata ba tactique wata zongi a zongi c'est Olivier ba tactique ba balani Oliva Dakoti ambulance buka brick abuka mema bassin tango yeko bima ça le télémindi siko makaba kabalele na solo donc bukabola ki papi kakola a afandi na drum makaba juste nini donc moi vous mélanger comme mélanger ça que no bateau ba yebi le roi de la forêt voilà. On se comprend. Goga Ebi le roi de la forêt, Ambulance Ebi le roi de la forêt, Olivier Ebi le roi de la forêt. Siko Bango pe ba Ebi c'est Bondo. Voilà. Makaba pe ba Ebi. Donc je montre que c'est la famille. Déjà le roi de la forêt Goga ba Ebi, Ambulance Olivier ba Ebi. Voilà. Parce qu'au débat toi na sima basali bien Babi Baz à travers na studio a yebi comment est-ce que maison mère rebeta rapport Goga za maison mère. Voilà. Parce que ba massa Mishka bango tout ba yebi maison mère. Ba yebi maison mère bien. Donc il n'a qui na podium somo. Na yebi Sio Martin. Donc maison mère penda auto maison mère ya. Si fallait Tracy kaka appeler bino ba billet boya okota. To kabola kité kuneza ki Mathieu Bonché alandela ki ngaza ki koto na village Temba bon et c'est le côté mais to les qui signent sur déjà tellement aux amuto polémique falo ya omona fallait pas qu'il n'a pas ndule ofele falo ya ndule costume tala na biso ke ba journaliste vous comprenez to continuer solo aussi to continuer ma to continuer ouais rançon ozo kende ndule ofele mais ozo olobake $150 $20 $200 mais yo coach ofele $200 au Tana mais au coach ofele $200 au Tana yango na lobi au coach ofele donc il ne faut ça les tonnes qui plein mais kasi na bino moni yo siko bino mosala net combien ba tolet bino bokota ki ofele ata ba 50 vous comprenez déjà ba on raté Obi polémique ça rappelle bien bande on a biso bozo c'est capé la TV biso siko eza na mutu moko ta koloba kenonga na yaki ba coachinga ofele azati siko net yo vous allez combien de journalistes combien de caméramens combien de pires donc on a déjà 50 ouais rançon tout côté au tigi votre nelengi les rois de la forêt ouais rançon na héritier Watanabe kasi dynastie pe yango opinion sezo kendete to ba moni pe ouais rançon héritier Watanabe yango na biso keno ezalaki mama na surprise Goga Leli na monika Goga na ba faire ça na ya mikolo pour Goga dia na podium mona bilamba ya pamba sapato na bilamba ya pamba na lunettes c'était dans des 3000 et quelques toujours mona ki père na ya monique moi na koli et puis a commis grand leader le roi de la forêt Balou qui a tali sale yoki mambalo bakite hein bongonde ba surprise à bongo et puis nga kala na banda kuluba nobi makambo yo ba clash bani po ici là eza nango Goga ta eza le roi de la forêt kaka a télé masimba mwana ni na loboko
Situé au numéro 4030 avenue Cadastre dans la commune de Barumbu, le restaurant Siwaston La Bella est opérationnel depuis le 16 avril dernier. Inauguré avec les bénédictions du pasteur Mike Kalambay, mais c'est Denise Betou, l'une des sœurs de Fifi Siwa, qui a coupé les ribbons symboliques. Désormais, c'est-à-dire, le restaurant est ouvert. Faites un tour chaque jour de lundi au dimanche. Cet établissement commercial où est servi des mets congolais vendent sur place et emportés. C'est juste pour leur dire merci. Naba soutien na bango nyonso, à la financière, à la matériel, à la morale, à la physique. Donc tosepeli mingi tokumisi nzambe. J'espère que bato bandoya po bisonso to bandoya donc tozui chez biso ya sika quoi. Au nom de ma famille, au nom de mes amis, je dis merci infiniment pour le pasteur Mike Kalambay. Au nom de la madame Christelle Mwabilo. Aza muto adoptanga a sebela nangai. Merci infiniment. Vous mettez la poste comme ça RTGA Maboro. Merci infiniment. Animatrice des émissions à la RTGA, Fifi Siwa veut à travers ses restaurants exploiter son côté culinaire en offrant aux Congolais un cadre idéal pour se restaurer. Congolaises et Congolais, allez savourer des spécialités sans modération, c'est Siwaston La Bella. Mais lelo ya simbi na loboko tomoni présence ya Weranson na ndenge héritier watana bazo présenter album na ye. Mais koto pe na ngambo misusu baninga misusu côté affaire bazo zelaka pona dynastie et Simba. Est-ce que te ko sangana wana pe kozala bien tout monde appelle na podium affaire Wera na podium affaire na mito héritier pe watana ba kende. Yo oye koloba lisusu makambo yo. Esa makambo oyo goga lobaki ke ekozala bien. Soki pe ba intéresser les rois de la forêt pour Azam Mkolo comme Mikolo Weranson héritier Dio Makas. Est-ce que héritier Okende et pas à faire babeta dynastie pour le monde? Est-ce que dynastie Sili Natani na Okende Natani nta Okende ngana ebisaki bino awa tout c'est la projet na biso isala nini ici là Papa Hervé place Azali Mkolo dynastie azala ki pe na ba projet na ye na ba programme na ye comme dynastie na nosilité tout qu'on soit fait surprise à les rois de la forêt. Pour les rois de la forêt, ils ont ennemi à bananaïta, limbisa bananaï tout. Bananaï tout peut pas mon qui côté pe ma bezalaki à papa nabiso à limbisa biso. Bah tout ce qu'on va te message, on peut ça pour na côté pe affaire, tout le monde a payé kosangana wana payé papa Weranson et ça la paye moi. Papa Hervé na repécé conseil était un grand leader en boka na biso neti. Conseil était mais message européen ça peut tout le monde a payé. Ils ont 50 kosangana. Ezala bien déjà mon héritier Watanabe na Weranson tout le monde peut faire brigade Weranson tout le monde a peut faire na Weranson na ebisa OK et là moko na loba isa que le roi de la forêt aza père na bango le roi de la forêt a un problème na bango ta aloba ki ba na nganyo so la sali nini na limbisi bino pe bosa nini bo limbisanga. Donc le roi de la forêt na minito moi na o toi côté les maroya pembe na le roi de la forêt est dispo ya kusala oyo papa sala pona nani pona mwana to timbeli déjà to timbeli ndeti moi elo moment suspect moi ezali héritier na la coste nde bani basele lo moko boy to lo ba solo te bouti campagne ma foudre mbuta mais pe sangé mbote kishikange kele ba courage la bino la dynastie bino libosa le loro mo ba courage mais wa ban kungange me badisa wa kitoko vraiment donc ina mbuta ya bwala na wa biso le moko yengi exacte que les non biso projet na biso et ça o na marché voilà tout ça sur na projeté à moins que peut-être dans 2022 le roi de la forêt lo ba bomba nanga boyana to betelo mo à moins za la bongo mais na minute exacte que non la coste et Goga basangani ba betelo mo te faux et archi faux idée wana déjà na ngote biso to kocha maboko na dynastie parce que bato ba oyemba na dynastie bazaka biso wenge voilà to betela bango maboko to kocha bango poa voilà merci poto kabwana yo donc to comme na biso na suka alors question mo ka o répondre nga poto kabwana biso li solo ya zemi to moni ndeko mwasi ya Lubumbashi soki Lubumbashi to ebité nde to yoki lobi ke azalaki na zemi ya wata bandakala tazwa zemi ebisa wata
wata bi est-ce que nga na ebisa yo ke naza besoin mutaza na zemi na nga to na bota mais moi na déjà koli moi naza na papa te mais akomoleka na TV abi ke wata mutu asintaki héritier wata lelo ko lo bani tanka moi na wana zangi pe papa mais moi si moko abimi na TV alobi ke zemi wana ezaki héritier wata nabi okopesa message noko lo bani po bato baolanda biso surtout makambo ba zemi ngai pour na sujet o nani lo oloba te soki eza sur place zemi ekotaka nazala te place relation ni bandaka nazala te na biso soki eza ya solo to ya lokuta nazala te nayebi ni o ni a ni z na makambo donc en plus ville privée à leader nanga je ne peux pas passer à la télé na koloba mambo vie privée parce que je ne suis pas engagé dans orchestre na pour mambo vie privée tout le monde na makambo wana mais na ya lisusu est-ce que oyebi ke bino ba journaliste beaucoup de fois ko perdre musala na bino na ndenge ke mutu moko boyaye pour assalir artiste ya mboka na yo toi tu te permets à retendre un micro comme nango internet koyoka makambo ya koloba po ya kolakisa ngo na télévision on a l'histoire zemi voilà papa Hervé makambo ya pika boye ti mwana mo boye Davina Gola c'est ma nièce hein mère ya Davina pire mastananga Mboui je te salue Azanangola mastananga je comprends les loyo bakomo pousser mwana luba bakomo pousser mwana luba mais mwana za mwana papa Hervé est-ce que il pas na mwana boye bien or ce que un bon médiateur va trouver l'artiste net yo journaliste ingi po okinde retrouver wata qu'est-ce qui te manque voilà est-ce qu'il faut il faut un micro ya kotendre mutu moko boya luba tout ça pour ça na ce sont des images ya bamboka na biso oyo tout ça ils ani pona ba vie ils ani pona nini pona nini parce que les lots biso tonto bimara to kenda bamboka moko boye personne ne peut te mentir hein tant que na bamboka on a peut-être bobeti 40 jours 50 jours toi badjo place d'artiste bazala ba momi ba défilaka ba n'importe quelle sorte ba momi ko kutana bena momi moko boye ya mystique otombe na ope bolinga na bino pe pendant moi ces jours au sala wana azipe maman pesé ma so ki pesé me kokota ekoti mais tellement que oza mutu média oza mutu télé oza mutu podium frère ba adresse tabiso bunga na ata des fois tant liboso ya kishingawa otuna nina luka pa dadi mula mbango batindiwa donc so qui peut wata répéter à place ni oye place en wata répétaka omoni wata po wata négliger batute oye po sola na wata expliquer so qui za solo wata oyamba yo merci donc bino ba journaliste boyi ba komaske bokoki komanyaka ba makambo na bino komaske bokoyi ko komisaka ba information bona bango na ba journaliste comprends donc na mona lelo bokomi to komi ko salir ka ba artiste na biso oguna bimi likamba mwasi na bana zemi oguna bimi likamba mwasi ya zemi mwasi moka bimi oguna likamba basundola mwa oguna non toujours kindi wapi polémique ngo to humiliation ngo to humiliaka ba artiste na biso kana makambo etali ba vie privée na bango biso to ba joute voilà to tikeli ba mida to tikeli ba nani ba wana nyoso loba ce n'est pas bien moni ba polémique to sali awa to sali na biso polémique mongo boui fanatique le grand mopa wa ko finga na na commentaire fanatique fali po ba ko finga na na commentaire fanatique ya goga na ya bonne musique akokini ko kumisa na ye voilà polémique nde yango biso sali polémique yango eleko kinda ruduka ba vie privée ya batu na ba genre ya ba mission bongo moi ça. Merci na Karisha Sadik la Finlandaise maman sociale aux hôtels Abisso na Katia Finlande merci na Jean-Sia Sadiki na Irisha Sadiki na Pesibino en beau théâtre merci na Junior Lange na Katia États-Unis balobi wana mutu nanga moko bambote na théâtre place aux Ali merci na Fondation Fifi Juna Dani mo to silis na biso mo bambote na bato bazotela biso puis numéro de téléphone poto kabwana Tracy Mbelenga Pro motema la mignona Mère Glody Diasuka ya Palais. La mignonne Glody Diasuka Tracy Mbelenga Pro. Boyebi ke makambo to banda ngona bino. Tango to yebaka ki to banda ko beta batu ba fimbu o cheli baya to buki yango to lambeli to banda ko bula ngona bino. Moni de no résultat ebimi. Donc un conseil prochainement. Conseil na artiste. Ezala ba platicien, ezala ba peintre, ezala ba comédien, ezala ba musicien.
jour goga kocha libaya ezala na kin ezala na Afrique ezala na poto bomeka na bino kocha te un jour avant les mêmes jours ou un jour après. Peut-être un jour après, oui. Mais un jour avant, les jours Jibouchara la bino libaya te. Je pense que où y écouter abino. Bakambo bomoni. Bon continuer ko télécharger banzembo na biso, bon continuer ko consommer album na biso, c'est un album moko na bengo un album frais. Album où ils sala ki bato ba comprendre. Biso ndule na biso to betaki bato ba yaki pour l'album. Donc voilà. Merci infiniment à ma fan. Pardon, c'est qu'il a moi tant à expliquer. Merci infiniment à ma fan. Tout y a maison mère. Bah oyo, bah nima qui ko soutenir biso. Merci à son excellence, l'ambassadeur de la paix, Igwe de la forêt, les formateurs des leaders. Merci la présence na yo. Merci na soutien na yo. Et ça libiso bien. Vraiment na kiko pesa bambote champion Wadol. Dans La Rochelle, la pêche bambote place aux alliés l'américain. Champion Adol. Il y a Willy Pensiene. La pêche bambote a trop place aux Olivier. Na ebi na obengayo. Na pêche mbote na les boss Stéphane Solution Goy, les papa chéri de Dar es Salaam. Merci. Didier Bononga les nécessaires le cœur de Maman Chéline Mobilanzila. Merci pour notre soutien. Didier Bononga les nécessaires faut à la anaï. Maître Chris Cicéron Bakumba Boufaya Mwananda. Pissom 35 bon retour au pays Koulou Toaza Awa. En tout cas la pêche bambote bisika ozali Koulou Tunangai. Yaya moko mayele, yaya moko kitoko, yango zo mona ki commune na Kinshasa basepela ozala na vie ya boy. Basepela ozala na ye. Lokunga mobimba basepela ozala na maître Chris Cicéron Bakumba. Joli Malanda les Charabiens, un français noir. La pêche mbote place ozali, les boss partout chitenu. Motema ya maman Marie-Paul, la pêche bambote, les boss bienvenue Malembe, la pêche bambote et Gaga R9. Les grands mouscadors, mon ami Maïbrada, toi-même tu sais, toi-même tu connais. Dutch Wankunga, je te salue de Suisse-Irlande et Mastananga Baby Lokula. Merci pour notre soutien à yo. Nakobusa na été coupé ça peut mbote ne récupérer penalty valable. Galiano Ngoma, les jokers, mon petit yoyebi tout ça la kandenge to lobaki. On est vraiment staff nanga vraiment ya mikili et nakobusa na pété coupé ça mbote en Afrique du Sud. Na les boss d'Adakanda number 1 in Cape Town. Je vous dis Afrique du Sud, mon in Cape Town non na. Okutana na boss d'Adakanda depuis kokutana na représentant na biso, les procureurs Patrick Kaleo. Donc na Afrique du Sud wana okutana mana bango mona makeno bango. Merci. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Na obota na pete na pesa mbote na mukubwa Shabani na pesi mbote kulutu bisika ozali et Yasmine Kajengu na pesi bambote bisika ozali Yasmine Kajengu yazali femme avec F majuscule dans les États-Unis moni na niveau ya États-Unis wana ba femme comme ba Yasmine Kajengu faut betela bango maboko na oyo basala kapona ba congolais. Parce que moni belé bakenda poto pona kolata kolia mituka influence. Mais Yasmine Kajengu akenda poto pona koider ba nimik nanu pona koider ba orphelin pona koider bato baza désespéré na vie. En tout cas maman Yasmine Kajengu na remercie pour na initiative na makambo tu ndenge osaila kabiso. Numéro de téléphone na ningana mako pesa te fallait ba benga o mais ça plus 243 89 98 00 332. Donc plus 243 89 98 00 332. Si vous appelez Bozwana Binonga. Merci. 98 on a kuna babenga ngo 98 hein. Donc voilà 089 98 00 332. En tout cas, tout le bien surtout na WhatsApp. Il y a Ezekiel Metila, il y a Ezekiel Metila, na Pesiombo Tantine Liliane Metila, na Pesiombo Tantine Jackie Metila. Merci Balobi Bendele Ekweyate pour na faire DC. Yamboka na biso mapinga yamboka na biso bendele ekoyate biso nyos tout aux ensima ya far DC pour te soutenir bango vraiment balobi so oza mai ata mai ya komela pesa ba soldat na biso oza na lipa pesa bango. Donc il faut te soutenir bango pour na est kuna bandeko na biso pe bazala kimia ya basi ya mibali bandeko na biso bazala kimia
RDC ezaka Kinshasa te, eza bandal te, eza kitambo te, eza limete te, eza lingwala te. RDC et l'équipe monene en tout cas to soutenir ba soldat na biso bendele ekoya te FARDC pona bandeko na biso est. Car Chassa dit na finlandaise est eza maboko na kokipe ko pesa soutien nanga na FARDC na biso moni FARDC ezali mapinga na biso ezali biso to benga ba soda mais ala ba soldat ezali bato o bazo bunda pona ekolo et on doit louer l'initiative ya chef de l'état na oyo ya initiative ya zui ya kotinda ba FARDC na biso kuna ya ko soutenir ba FARDC na biso kuna po na ko silisa guerre. Moi je pense que eza déjà ba premier pas oyo ekolo na biso Congo et comme il pour que makambo sa nini et kende surtout soutenir ma FARDC bro. Je te dis 5 ans plus tard tu verras que ordre et kokota oh biso to loba que Congo eko changer tété Congo eko changer pour changement ya Congo eza na mental na biso ce qui mental na biso eza posé je te dis que le Congo eko changer déjà yo ce que comment respecter babilo comme kemike nga na respecter ba masamusu ba respecter ba yaya bani ba respecter to ke musika eloko ezala na mboka na biso ezani to botamina mentalité wana toujours kola na mentalité wana mais vrai changement mentalité ezali ba initiative oyo bazo salezelo au mot fallait mato oya ata moi 30 minutes to vendre lango to merci bozala brancher na Elenga Congo TV bendele ekoya te FARDC toujours na concert na biso l'équipe ba concert tout poyo sionaki ya biso sans invitation bato fele bakota kité silika merci Elenga Congo TV ce que banga bato silika